tomoni pe série moko choka ki faire makasi na ba nombre de vie otungisaki pena makasi ya kono sala ba clip ya ko forcer ko sata moi 15 millions de vie ti lelo 15 millions de vie ko karaté omoni sko shoko sala kande ko na biso faire shomi pa zong selo kaka kota la lelo artiste a uche pa na yo akepa mutuma bokola na ye azo fingelo kuna camarade na yo bokola na ye azo accepter ne ba bêtise wana nyonso. Est-ce que ça l'a choqué? Mais oui, dit que tout ça na guerre. Kuna ngana ezaka pe na guerre. Ngana ko mema jamais batu poto na ebike tamsu na ba titre forte. OK. To na album moko boye bimi ya makasi te na me makaba tu boye. Ba mikenda poto zata na succès. Da kenda oui, c'est ça le problème. Parce que loko dundi pe na Fabregas yango. Oh là là. Na uto lo ba vérité quand même. Na Viva Live na yo na misu nanga oyembi ocheli batu miko batu bazoyemba parce que tomoni ndeko na biso Fabregas alobi otobeta na poto place acheli batu miko bazoyemba biloko ne tomoni te bobetela robino mundi bu maboko lisusu en tout cas awa toloba la vérité kulumba Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate biso na part na biso salika chemin bana mokili na botama na jour mon côté nzamba pambola e kaka ndenga zo continue pambola e na musana e asa musana e a continuer ka koza impoli e kana nzambe na e. On ozo regretter makasi na impolitesse à chomi hein. Muto ayebike na bokola na ndaku nanga na liesa na fansa na ndaku nanga pendant 5 ans na ola sa musique. OK. Un jour c'est kakol soit linda ba leki ba loba makambo yozo lobela chomi. Est-ce que ko choqué ote Robin? Non nga nde naza bonga moko na loba yango ke kakola bokola nga na lia fufu pa na bango banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence
église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Polémique eza nango nalakisa keka na za mobali komeka kutu te koya kutu te soko lobi mabe nga mpe na lobi mabe biso to bato tozobunda biso moko nde tozobunda boye sans sponsor mais boza mibali ti fo bobunda ti meka yango tozobunda ti ezobunda yo mwana olingi obandolela lela naolela te malgré miziki balela te malgré tout ete mwana mawa na miziki ezalaka bonga na ye mwana mawa bonga ndenga bona ye mwana mawa oso comprendre. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Aïe! Bonne année 2022! Événement! Fête ya bonne année oyo! Ekoleka kitoko awa chez Djonga 2. Ba organiser mo bange na événement. Na cadre ya ko fêter nouvel an. To bonne année samedi le 1er janvier 2022. Ekoyinda mabe awa na mo bange na événement fara. Tunanga nini? Bokozwa fara ya solo wenge pusana to vanda. Na quartier latin fara awa nani aleki nani abetaka makasi nani abinisaka bato talatina bazali kobengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 nganda ntaba oza kolia oza kobina oza kosepela na miziki ya kitoko pe événement oyo okovivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe ovivre événement osepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa bato bonne année. Voilà, merci beaucoup bana poto bandeko bolanda biso partout à travers le monde. To komi déjà na fin de l'année. Tozoluka ba artiste, chaque artiste appelle sa biso bilan na ye. Est-ce que année oyo ba artiste nini basalaki musala bien. Lelo tozana Robino Mundibu o ko expliquer biso parce que bandeko ebele balobaka Robino Mundibu abini sakamboko na ndinga ba blague te. Est-ce que année oyo vraiment tous à la sincère. Est-ce que Robino Mundibu asali musala malonga na mboko vraiment te resola parce que Robino abimisi plus de 2 génériques boye mais te resola te ba ceux qui vraiment marché n'est te ebela vraiment Mundibu o abimisa ba tiana nu boye. Robino Mundibu bonjour. Bonjour Ken Piano. Boni. Ah, ça va. Tout est bien. OK. Robino Mundibu tu as déjà na fin de l'année. Pourquoi expliquer bisona nous année lekindeni? Ouais, année l'équipe très bien en 2021 ou bien que silité toujours quelques semaines quelques jours pour année mobimbe si là année l'équipe bien année on a pesi bato nzembo lokola nzete na année oyo na pesi kulumba na année oyo kaka to kende kobeta na Goma na neo kaka Bukavu tamso to ozwa tanga ko lobelango te to kobeta le 31 décembre na Goma et puis Goma et poussé biso to kota Bukavu le 31 to ozwa un espace pilipili na Goma
Donc pour toi est balanda penza bazara trop na réseaux sociaux, on a profité de l'occasion pour appeler ça communiquer qui est Zoya. Donc le 31 décembre tous à l'espace Pile na Goma. Et puis le 1er janvier 2022 tous à la Bukavu na Elisabeth Hotel, le 2 janvier 2022 tous à la connexion Beke. Okay. Donc voilà. Donc naloba anuma mbopesi biso yango wana toutaki mwanda tobeti des jours na mwanda tozongaki na kin awa to se produire na académie des beaux-arts ezaki lekaki bien tobeti na bandal ezaki bien tobeti na site mo ezana ki mwenza kuna ezaki bien. Donc voilà quoi pour nous on a et bien ça plus que positif. Okay. C'est comme si na production na sotangi c'est comme si production makasi pena ezate aneo c'est comme si lesquels na production moka ya mike ben ça année à couvre-feu hein couvre-feu ba utiko to ba décanter ba 21h le mois qui quand 21h et tous aïe couvre-feu na couvre-feu to meka ba répétition car moi ba rep mo to meka ba rep public mais 21h ozo mona ke bazo kata bino ozo obligé ko kata donc zali année à couvre-feu confinement et tout donc moi liberté comme muké na ne ba poussi couvre-feu na 23h. Année à couvre-feu, tout le monde il fallait pour pas bêter na chaque, attendre ça qui vraiment plein. Année olobi année à couvre-feu, tout le monde il fallait bêter na fikin. Tout le monde héritier wa ta bêter na showbiz, prix à billet $100, attendre ça qui plein. Donc couvre-feu ana ezala ka pona kobi no monde. Bon, tant on peut citer par exemple le rôle héritier kaka. Na fali poupa. Bazali bato yo nga tisiko na carrière na nga na zan album te nga na ba vision na ngai tant ozo pesa exemple fali poupa nang biso to baninga kuna yemba nanu te na musique fali poupa yemba ka déjà. Ozo comprendre donc oui batango tango a nzembo ebimi éternellement Lora ya koseka na nonga na mo na nzela mino na yo na kingo zomi ngana kufelaka. On comprend. Donc na vite imbaté donc na pesika exemple. Donc na batango o na banoko yembaté. Oko imaginer. Donc voilà. Et si vous fallu wana ya banda ba époque wana si lelo tokos de. Donc c'est tout à fait normal à attacher concert na 15h, 18h, dans chaque club, il pour Zalana ba fanatique avant. Donc, bisou, attends que concert a fallu tant que musicien bona okende. Na musicien bela lelo bazala ba fan na e ba koma ba musicien ba okende po talaka. Donc voilà, mutuna mutaza azana na ndenge na e quoi. Ba choc nini ozina ne? Choc. Ah, choc te ça ba choc robino omoni te omoni awa zana mikona nga vraiment nga za bezolo ba yo moko avanga na banda ko tuna na question choc ya te ano mobimba choc ya te départ ya chomier za choc te boya longwa ina ne ote alongwa ina ne ote alongwa na 2020 donc officiellement tu veux que chomier alongwa na ne oyo non oui alongwa na 2020 parce qu'apparaître na ba TV na ne oyo era apparaître tout le monde de konabiso Fabregas azui EP ozomona te que quelque part biloko mso chomi azolo bagoza na raison que ozaki on l'exceller moi temps ozaki ofrené tout le monde a pas maestro abwaki na générique moko tout le monde maestro pena Fabregas azaki ya ko sila makasi tout le monde a remonté Fabregas moi muke moi dans si moko azoyemba na tout le monde a remonté moi muke ozomona te que ozalaki na mutu moko valeur mo ebaki valeur nete Chomi ezambala liboso te atambola na ba orchestre, ok? Donc to yeba pas manda vena biso manda chante pas juste diena aye pas déplique aye pas nanga donc azana parcours na ya vie azosala donc mutu na mutu lelo azokumisa pa yaza kumisa ki pe pai azalaki pe akomi azokumisa kaka mais pe pa nanga akumisa ki pe ba oyo miso pa ya longwaki lelo akomi pe kuna azui pe opportunité akumisa pe ba oyo pa ya kumisaki mais
lelo oyo biso to salera ke chemin yeba na mokili ba biso na part na biso salika chemin yeba na mokili na botama na jour mon côté a sala pe musique na pour finir ndenge bango to pe bazar mutu mo sala musique na pour finir carrière na a azate biso pesa auto koki ko pesa yo moko na makasi na yo soko moni ko ne évoluer ailleurs que ne évoluer ailleurs et puis donc voilà mais sauf que ngai lo monga na retenir ka lelo na comprendre que malgré tout je suis un formateur et puis un grand formateur. Je sais former les artistes parce que l'artiste n'y a pas longue pas Robin Mundi bakendaka ko tombola groupe bakendaka ko pesa makambo ya bien en fait donc le but est que non de bazala nanga na yeba valeur na bango te bazala nanga po ba yebi valeur nanga ba yebi qualité musa nanga et puis détermination nanga en fait on comprend ne me dis pas que non ko kende na ye biso to sal sous musique te on comprend preuve ane banzete bat bazobi na kaka chomi azalika na orchestre o bat babina misu na misu tokola ba kufa kana orchestre o babina nanga bat babina ngolo kwa ba daye kaka zaki na orchestre donc voilà. Merci beaucoup. Robin Mondibu, malgré ba musicien no ba betelo maboko. Est-ce que baza compta pena na comportement na yo ya égoïsme que générique ko ya yo il faut boire ka du début à la fin tandis que bango ba se retrouvera Europe ça bango pe espace ba boire ka moi batuna bango mais yo bloquer biloko wana nyoso yo moko zo boire. Malgré ba betelo maboko to ebi ke to uti ko sala kasi to sala bango nzetete. Les viti ko boire kité ya on azati. Pisika ba yokani bazingani au ba yokani ba Moise Bradley ba yokani Bukasi quoi. OK. Tout ça là on était ba yo to yoki donc ça que biso to évitera monotonie tout le tout ça makambo ça là to na gardara bango moi ngana ba to mona nga égoïsme on attend ezali bien ngana yeba ko préserver mutu nga style saka mutu te ozo comprendre au moni ata ina ni chemin tanga za ki na ça yo moni na animation ezala so boaki neti aboka na so oui générique place ça bien que azo manifester que impolitesse na e nzamba pambola kaka ndinga zo continue pambola ye na musana ye asa musana ye a continue ka koza impoli kana nzambe na ye na ça que na animation animateur za so boaki mingi faut limwa nano faut payer manano ubungi na no mwa muke après tango ko zongela batu ozongele batu sika yango to sala méthode to sala na ye awa boaka 4 so faut bunga nano muke dommage ake ko zonga côté mususu donc ezaka ka ba maele nanga de même pa au moni les vitiques abungaka tanga zogi na nzete ngongingo bat bayoki tarmac pe même donc tout dans ça na bango nzete donc il fallait que tout na beta kulumba ndé na beti boye pour créer moi différence quoi donc fallait Robin Mondi bungalanga na tuna ba question nyo surtout ezo elangai na moni ozo regretter makasi na impolitesse a chomi hein. Bon nana ngo fanda bo moto ayebi ke na bokola na ndaku nanga na liesa na fanda na ndaku nanga pendant 5 ans na ola sa musique ozo comprendre na ola sa ba boaka ka boy ba sala ka boy o comprendre na ola ki sa o nyoso ngaku to ba laksanga bongo te ayebi kotazana conscience na ayebi monde toza butu toza na mokilo ya nzambe mokili za nzambe ingratitude na mokili et futaka te on comprend donc voilà donc la vérité ba yebi ba témoin bazali nga nazo en fait nazo tala des fois de l'autre côté ça décourage moni biso to na parcours ata kota zaza ni matera sika bazute ba ni matera musu bazalaka et tout donc biso to jouera bango ba yebi ndeke ba ya kaka ba yebi pende ba ya kaka et puis nga nazali muto yo bango ba yebi secret bango to ne ba yebi que président na biso en tout cas ça guerrier abundaka ye moko sans soutien batu moko boye sans nini wala tamso to que des voyages moko boye bazana na ba donateur bazali moi tamso voyage moko ezanga mona bi producteur tamso lobi a ozwaka 15 personnes vous comprenez moment nga na bimisi na poche na tamso na bakisi biya 5 personnes vous comprenez donc on ezali ba makambo oyo peut-être bango ba éviter ba sacrifice nga na salaka donc musique à Congo et toni na ba réalité puis ba sacrifice mingi quoi. Merci beaucoup Robin Mondibu. Est-ce que ça la rappelle normal que on rappelle mutu ndenga lia pa na yo ba fufu pendant 5 ans tandis que to ebi op série moko fanda pe pa kakole un jour c'est kakole soit linda ba leki ba loba makambo yo zo lobela chomi est-ce que ko choqué au Robin
Non, nga nde naza bonga moko na lobango ki kakola bokolanga na lia fufu pa na bango mère Linda merci beaucoup mabe pe zalaki mais otikala jamais ko kanga na loba mabe on comprend otikala jamais zaka place nga na profitaki pona bimisa mutu vi oyo nga na ngambo na mipesi nde na bimi o wenge musique maison mais na vi oyo wenge musique maison epesi nga wapi ya bien ngana zana ngamona mipesi n'est-ce pas mais otikala jamais koyoka ngande na abona critiquer ndenge na fanda pa kakol na kakol atambola na bamituka na nga papi kakol salabo et tout jamais otikala na kumisa ba bokola nga na lia fufukuna baruku batuna zo ba mais bino bosaka bana misala oui tozaka bana misala toza ba leki kozala leki pa mutu so fande pa mutu za leki carrément fois tindo kaka ça elanga bo et tout donc voilà on a vécu des choses mais jamais otikala yoka non en fait na nié ba bien fait donc ezali quoi ezali bon tous les gâteaux kota non caractère ba kinois ba congolais caractère ba kinois pas ba kinois na ba congolais za rango normal en fait. Merci beaucoup mais ba lobi ma benyo soto sala na se futa maka na se to moni pe série moko shokaki fere makasi na ba nombre de vie otungisaki pena makasi ya kono sala ba clip ya ko forcer ko sata moi 15 millions de vie ti lelo 15 millions de vie ko karaté o moni sko shoko sala kande ko na biso fere shomi pa zong selo kaka shomi zong selinga ti lelo lokotin azong selinga ni na biso ke mutu nyonso a libre ya kosala musala na ye mutu nyonso a libre ko quitter na keso zaka ye mutu liboso longwa te tout le monde est libre on se comprend tout le monde est très libre ya kosala musala na mais mabende zaka tango longwe OK ko manifester impolitesse pona ko sepelisa patron na yo et pas yo komi ce que yo komi donc voilà donc ils ozo en fait ozo vieux zamulayi bonne chance kaka ndenge zo kende vieux zamulayi boto ebiyo okola place moko na Fabregas bozalaka ba camarades na babina filé bo utapena musika kotala lelo artiste auti pa na yo akepa mutuma bokola na ye azo fingelo kuna camarade na yo bokola na ye azo accepter ne ba bêtise wana nyonso est-ce que zo ça love shokite mais oui bi que tozaka na guerre kuna ngana ezaka pe na guerre on comprend et ça guerre c'est tout à fait normal et ça guerre donc menga jamais na kopesa ba mission na éducation ko finga patron moko bo wana nde na kopesa te parce que mission ko finga patron te moni ba pas biso to monaka ya ko charge parce que ngana umeli na orchestre na ba 7 ans les loti le nazaka na ba levitiko to sai ba 7 ans ninga fandi boy ba Freddy Molongo ba 6 ans de ba zaboy ba mikolo ba grand garçon baza ba fouté ba ebelo ni ba osala pembe na mundi butilelo ba ebelo ni bazoluka pembe na mundi butilelo donc et ba ebiki pa yo ya ki ezaki to yo kana raté c'est la guerre les peut-être tourna yo betinga peut tourna ngeko ya donc ngana mobali la guerre comme la guerre ici la raté merci siko ba guerre na bino bozo gagner la ngone nini parce que tout le monde a bossa la guerre mo boneti terre bon neti nga naza mutu ba guerre te nga naza mutu o ke no na lingara hotel sabat na lingara bêtise te naza mobali vous comprendre ba onde ba luka ba guerre ba on ba luka mundibu nga fandi ayo ka nga na tanga ba kombo batu na bandenge mobo jamais donc o mona ka bango kuna ba fandi kuluka ka ko dimne mundibu kuluba manga moko boye DJ wana animateur wana et tout kuluka ka ko dimne côté moko bimisa faible côté mo nga na ganyaka vous comprendre soki bino bo ganyaka na barumba na bino gagner et puis Sabino ba trophée et même Abino côté ba bazo kende ko beta mikolo côté ba bazo beta mikolo zo moneza ba pays na ba est na ba Lubumbashi na ba côté ba bazo beta mikolo yango wana côté ba na pat ba robengisa ba batilo caché OK ko beta donc voilà et même Abino na ba Cameroun de nazo kende na mois de février et même Abino de na uti ko mona pe bina filé na Durba na ba musicien na ye bipa yo ba bazo kende ko beta pelande yango wana. Merci. Robino Mundi Boebike na ba âge na bino to monaka guerre ya Jibe Mpiana na we ranson mais ça la qui guerre moko boye ba ça la guerre mais to mona bénéfice ya guerre ils ont bête bango ba Zénith ba Stade de Martyrs ba tourner à partout à travers le monde mais bino c'est comme si bozo swana kaka ba guerre moko boye ils ont apporté les bino le côté par rapport à ba guerre to ba guerre ba faire wenge na lobaki na yo ba te belé lelo
art réel sauté musique ya te bakomi kaka kodistraire baninga koluka ba polémique moko boye ya komema baninga tout le temps na distraction nalobaki nasala émission mo nalobaki na baventure bakomi ebele na musique ya Congo en fait bakomo vivre na baactualité moto akofanda bo créer mama na actualité mo mpo balobelaka ye période wana ezalaka mais œuvre ndenge ozomona ke fali pupa azobeta na bazambi na balusaka œuvre nde moto etambusaka mutu nga na kopase polémique eza nango nalakisaka kaka naza mobali komeka kutu te koya kutu te soki olobi mabe nga mpe nalobi mabe mais nakotiango lokola teke koma élément de base moko boye na vie na nga en fait donc so namoni ke ekomomemanga na distraction mona rapide nazongeli mosala nanga nazongeli barépétition nazongeli batana nga kotravaille mpo nayebi ke œuvre nde moto ekotambusa ta lelo nzete ezotambusa biso ozo comprendre ti lelo misu na misu nzembo loka misu na misu ezotambusa biso donc nasala eloko na nga moko ya qualité eloko na nga moko ya bien esalaka natambola un peu partout nazala toujours sollicité mona moto akota na musique otosala musique mona moto aza na rêve na ye donc otalake non makambo ya bien photo kopiaka monedi vina biso fali pour bazotambola lelo eza mpo aza na baœuvre aza na batitre na ye omona papa chéri jibe mpia nazobeta baconcert ti lelo ozo comprendre pour asala baœuvre aza na babiloko na ye moko boye etikala omona zaiko ebetaka bandule ti lelo mpo baza na baœuvre bana babiloko na bango etikala oyo eza important ezali tosalaka mosala na biso bien totikaka kolobaloba parce que eloko komisaka bato bongo biso okuti bato wana tu na musique ozo comprendre biso okuti bango na musique eloko esalaka bango bongo ezali quand tu fais osala eloko moko eke eza bien te eza fort te bato bazocompare na mondibo ezochoke ocomprendre ezochoke mais biso tokuti bino bozwa deya barelation bokenda bapoto bovoyage bosala makambo nyonso biso toya bato tozobunda biso moko nde tozobunda boye sans sponsor mais boza mibale ti fo bobunda ti mais kayango tozobunda ti ezobunda yo mwana lingo bandolela naolela te malgré musique balela te malgré tout ete mwana mawa na musique ezalaka nga na ye mwana mawa bongo nde nga bo na ye mwana mawa ozo comprendre nga bayebi ke nde na bo mundi boza muta otie totie ozo comprendre otie totie obeti tobeti ocomprendre nga natikaka tante nga na ye lembe nzoko na otika tande est-ce que jalousie na musique ezalaka eloko ya bien jalousie déjà na vie ezaka na musique te kozala jaloux eza faux na mokili kozala jaloux eza faux tomonaki ndeko na biso bina fila sombeli bamisene mituka Fabregas mpe amoni maele esili alobi nga mpe nalukaka na bamba concert moko na poto concert ezanga adresse nyonso wana mpo alongola bia makambo bina fila asalaki ake mpe na bamisie yango mpe bakimi na bango ozomona teke kolanda oyo moninga asalinga mpe na prouve ye ezokotisa bino na mabulu. Bon, nga en terme makambu ya concert na poto ezaka po na yete ba concert na poto pour le moment c'est un peu compliqué quoi. C'est un peu vraiment compliqué mais quand même qu'on se le dise entre nous. C'est un gars à féliciter. Hein, ouais, pour le moment, moi je le félicite parce que. Mais quand même, c'est un gars à féliciter. Tout ça la polémique était. Concert, et ça l'a dit dans côté. Ouais, frère, concert vraiment. Pour parce que phénomène combattant, vit la crise sanitaire, et tout ce qu'on qu'il est en stabilité. Tandis qu'adresse combattant la Fabregas non ça la promotion mutute non ça marketing à mutute mais je me suis rendu compte aujourd'hui c'est un gars à féliciter parce que il a quand même osé moni non marché ba monanga te sans polémique sans polémique je sais ce n'est pas facile qu'on faire déplacer d'artistes, bakende ti Europe, ba moni pe Europe, ko joindre un visa, ba je visa, ba ke ba moni Europe. Bon, nga faire vie kokende quoi? Kokende Europe pour moi c'est rien parce que kokende Europe est comment l'ixir pour ba comme ça visa l'ixir. Moni visa tellement na Congo comme le moko lix. Yango comment mona ke non, muto ake Europe azongi mpiaka
bazokumisa ye ke mutu aketa mosusu Goma azongi na mbongo. Vous comprenez? Vous voyez un peu mutu ake Europe azongi mpiaka mais mutu ake Goma azongi na lar. Donc bato bamoni ke noko kende Europe ya danger parce que pourquoi? Parce que visa na mboka na biso comme eloko moko ya leaks. Yango tokosenga na bakonzi ya mboka oyo ministère affaires étrangères ministère ya culture ya biso côté na biso ba meka pena comme ça visa nde to mona na ba Côte d'Ivoire na ba Gabon au mona comédien à voyager dans ces net levitique au fanda ka boaka cette demande na ya visa azana ba compte bancaire na ye à voyager azui moi visa na ya ke donc mais en termes comme on a que non moi na mobali hein malgré ba makelele batu batie quand même à oser ata moi salle moko bo ba fanatique na ya tata bazaki na bango mingi te so ndenge nini salle de fête wana comme te quand même ata salika ke bato ba yoka musique na live en Europe car la sorte bazon opportunité à yoka musique na live en Europe on encourager moto ake ko beta na salle de fête ça sanksi moi bato. Ben yo ko encourager biso a te so to beti a pe musique net so net ndako danga so to beti musique ya bien ba se bela zo bina ko encourager on a place Mundela zo a pesa ka visa na passe parce que makambo bino ba artiste bo sala ya makambo moko a sérieuté Mundela ba ke na pesa bango visa po ba beta place boy bokomi na poto place yana bo beti te bokyo luka salle de fête ozomona te ke Fabrice za baby sel bino déjà nzela bande ko bazawa peut-être un jour bokyo luka visa peut-être ba pesa te pour Fabrice za baby. Il a osé. Visa, visa c'est rien. La musique reste la musique. Quand quelqu'un fait quand même des efforts. Disons déjà, moi je voyais ça pas comme ça en fait. Quand même, il a passé Tamuro Boya qui ba mise ba kimi trop cloué était. Tu vois fond de ba keno ba mise ba kimi ngapi dans un groupe. Vous comprenez? Tu es ba réalité à la vie. Donc quand quelqu'un a osé dans la vie de faire quelque chose de très bien, de trop fort, il faut savoir toujours apprécier. Maintenant la hier au betali sola ba tu ba kimi. Adalomi souvent. Ah mon na kimi un jour na aéroport. Non, ngai et tu vois, moi je sais former les artistes. Expliquer bango. Et en plus biso tant on a okene na bango poto yeba ke ba ozonga. Oui, 2022 on a ça ba date na ngape. Ba ozonga, bi pourquoi ba ozonga? Et pourquoi ba ozonga? Et pourquoi ba ozonga? Ngana ko mema jamais ba tu poto na ebike. Tamsou na ba titre forte. OK. To na album moko boye bimi makasi te na me makaba tu boye. Ba mikenda poto zata na succès. Ba kenda oui, c'est ça le problème. Parce que loko dundi pena Fabrice yango. Oh là là. Na oui, to lo ba vérité quand même. Arrêtez de pia. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala. Okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Badba ebinde tokendaka. OK. Tokendaka. Tango na moni keno eza faux na lobby faux. OK. Tango na moni keno eza quand même à féliciter, il faut savoir féliciter. OK. Vous comprenez? Ba voyageaka
soki oyebi ke na boye neti kokende ba Europe so oyebi ke naza na ba titre moko bo mes chers amis bato bakoya ata combattant lobi ndenge bato ba étranger bakobima bato bakobima bayaka conseil on se comprendre pour ba titre ezali mais ce que vous voyez bien que titre comme des bouches à l'oreille moi na maman leki tokobeta nani ya bobenga ba masa na bino ya nini tokobeta nani et comme concert mo ba baika hôtel ma po ba vivre yo kana cadre nostalgie ce n'est pas bien donc nga ce que yelinga net nga so conseil yelinga na moment na bi que non miso na miso imagine toi sana no bo na beta moi live na poto imagine toi soki to ye nzete imagine toi soki to ye bina na nga live donc bato ba ko bima bato ba sentir ma ke bato ba za excité na concert pour na santé ce que je tozala no na bex ce que zo embo cheli bato ce que miko imagine toi bana poto ce que bazo yemba te koka bazo kata do mundibu ce que zala na bato batika félicitations félicitations parce que na viva live na yo na misu nanga oyembi ocheli bato miko bato bazoyemba parce que tomoni ndeko na biso Fabrice alobi otobeta na poto place acheli bato miko bazoyemba biloko ne tomoni te bobetela robino mundibu mo maboko lisusu en tout cas awa tolobara vérité obeta pe na sala munene bongo neti Bercy libula munene bongo wana pena ti lelo yango na remercier rave na nga fali pour na opportunité wana apesa nga et donc voilà donc nga naza artiste nayebi ke ena bo contrat ye to apena na ba titre pena makasi te na minute ezokanga nakozelisa ngo pe nanu ba ma ipoto na minute eyembe bozela po bokima poloko ya te toluka to photo beta ata moi maxi single bo 4 titres oye ko faire pesa biso pena makambo to kende parce que quand il y a la musique succès soki ezali moto akomona te ke yo nde na aboye ekozala te mpo yebi ke tozotourne mbongo ezokota tozolia tozovivre ozo comprendre voilà donc c'est un peu ça quoi donc évolution kulumba ndeni polémique trop sur yango te évolution kulumba ndeni kulumba ngam fona lobelo évolution te yo moko zomona te namoni déjà bato basepela nango makasi musala kitoko en tout cas ba commentaire eza kitoko basibeta na osente wana ko toyoka ngata mwa live ça bien chela ba miko ba ko so kulumba yaga kulumba kulumbina toleka kangawa mabuza simbawa ekoto bendawa kawele blokawa dina kulumba zikaba tabasusi baya pembeni na biso tobinisa bango kulumba kate bongi usika kate bongi alamuka kate bongi alamuka tangwa zwaka tomelaka pema tangwa zwaka isila toleba pema lelo apwe biso pe tosi tokotumbole kabwe tokoleke kabwe jaja tokotumbole kabwe tokoseke kabwe tokotumbole kabwe kate bongi malu alamuka kate bongi muluba malu alamuka kangawa mabuza
Simbawa, Mara, Ekoto, Bendawa, Kawele, Lokawa, Bina Kulumba, 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 Kulumba. Voilà. Les gars, mais ça va, d'inspiration aussi quoi thérapie. Travail car mingi ko auditionner mingi yango pena mtepe et ça la keno nazala inspiré. OK. Voilà. OK, Robin Bondibo batwa critiquer ba lobi ozape grand chanteur mais ko bimisa album moko ya rumba. Est-ce que vous la raté au créateur moi album moko ta 6 chansons? Nazoya 2022 yangoyo album nanga fait bima ba redécouvrir ka Robin Bondibo. To après c'était un zele za moulayi. Nzela biso za apprécié mais sauf que to za la ka après. OK. Donc voilà nzele ya moulayi na ça ba commentaire mingité toujours que to kende mabete to kende bien. Voilà to mi ça ba titre ça succès ba concert to zobeta ba concert na biso pe ba bazoya ba pe bazoya ba biso nyoso lelo to mata zete o ça dit ezokende kaka. OK. C'est bon l'évidence pesa. Nasuka. Ah, voilà. Bangala, Tombola Betty, Itilo, voilà. En tout cas, Nandimi Siko, comme au foule, il y a animateur. Oh, mais Ezaka Siko était. Et Banda Kalat. Mais ça, Banda animation, Kala, mort impossible. Omoni aye awa yebani abwaki batu mbala liboso ka abwaki eloko liboso pe batu bayebi pe mbala moko. Voilà donc eza te ke to mekami ya mibale ya misatu tie kozwa donc biso ya mbala moko ezwi tokei quoi. Voilà, merci beaucoup. Alors tu continuer na biso Robin Bondibo to tuna nanu masoleza na actualité vient na Koffi Olomide azala na problème ya makasi na justice à France. Tomoni abimi innocent na dossier ngo vient na zonga Paris. Na bité mo ba mo ya encouragement parce que toki Koffi apporter ba danseuse ba fundaka plainte fo ba samba. Ah, mais ça na choix te na ba ajo ba vie na biso na ba komi nango ba vie rambo. En tout cas baza bato biso photo batelaka. Tolo ba makambo malamu pona bangwa mona ke na saki quand même musala mona mokili bato malgré ta mabezala ki pour mabe ezanga ka te na vie. Mais quand même bato balinga engager les gens qui m'aiment, les gens qui me considèrent et surtout peuple nanga moko, surtout bato mboka nanga moko. Ce sont des gens à protéger. Mon de fin atabino bolukaki peut-être boluka bo compliqué vinzamba côté lié kaka. Pour ali mwana nzambe à ça servir trop. Bola munae na balance eza trop mabeza muke. Donc voilà, donc mon fin de fin nzamba côté lié kaka donc alongi loko elataye penda ba année belé. Donc mon ezali likamuso kozala. Ezali likamuso salate. Mais ba lati su yango boy comment raisonner na koza pe na sala ki yango mena na se akwiti na koza pe na sala ye lati ope o kotisi on code P4 no komi ko banga. Vous comprenez? Donc ezam makamuso o mona ta vera mo biran parcours ya makamwana to zo mona ki donc via zaki penza donc bien ti. Mais tangu jugement bimi que non aza innocent
Mon revient à fêter qui bat tout aux amis pensa content quoi. Donc bavé baza ba légende. Donc baza pensa bato ko protéger, nous on doit protéger bat loko là. Ba Koffi Olomide. Bon matabo kita nous les Robin Mundi on doit protéger ces gens là. Les papas chéri JB Mpiana, les Weranson, les Vina Biso ba Jossar Nyoka Longo. Ce sont des artistes à protéger. Ba Vina Biso ba Félix Oazé quoi. Ce sont les artistes qu'on doit protéger dans ces pays. Oyo, toutes photos à la kaka na respect na bango na ndenge penza ya mukete quoi. Robin Omundi bo prometteur biso na décembre. Obimisa baopisi moko obima featuring na wana Bercy obimisa pe featuring nona Fally Ipupa. Est-ce que zalaki kosa le kaka kosa biso po oxilisane ou bien zalaki pena ba projet solo parce que lobango na émission mo to sala ke non na décembre obimisa nzembo boyembi na Fally na générique bobeti na Bercy mwana ane yango ekomi na suka que toza na ba collaboration mais na lobaka teke na décembre na lobaka juste ba collaboration ezali na ba peut-être na décembre donc eza d'abord ngana na ba featuring ebele na kati album nanga yango zomona na ba featuring na yima na bato ebele oyo peut-être auto annonçaki ezaka po bato ba yeba ke eloko mo ezo se préparer mais to sala boy mais ba featuring pese ebele au moins il vient na Fally Ipupa leka ki na émission ye mo aloba ke no collaboration ezali pona ko telsa na bato ke no il y aura une collaboration donc tout bande ko luka moni ko yemba na Fally Ipupa za peli parangu bate ufandika boye oyembi na Fally Ipupa za akoyembe no pe na nenga play na nenga na sepesa pik petit na nga menga pe na kolinga bongo te ke via yemba na nenga sepesa nga no yemba to yembe loko moko boye boma eto bomana vous comprenez déjà la pena donc 4 singa bibale 4 singa matsinga ba donc tombolinga quoi donc yango moni fayi ko zo pena temps ko préparer loko moko ya bien. Et donc bato bako découvrir collaboration avec son Fally Ipupa et voilà quoi. Bercy moi na ezapé projet moko bo ezali en cours ezapé en cours bato ba baka ke eza makionate eza en cours ezapé na projet moko bo ezapé na donc bato bako vivre en pekaka. Bercy moi na côté quartier latin est-ce que bo pesa na ka idée te talent gotika la talent na gotika la talent. Donc as artiste as libre au tambola bi pas et toi mona au tambola donc talent gotika la talent c'est un talentueux asala msana e bien soki balobi na mboka oyo mponga afani na ba animateur na yebi animation tout monde to sara ba succès na ba animation na yebi animation na yebi pe ba force ya ba animateur pe na yebi ne ba exploiter ba animateur moni ba mission belé ba zo ba chance enfant na pe na ba bon animateur ba mais ba yeba ninga ko exploiter bango te comprendre biso to yebi penza ndeni donc na banda carrière na début bona bani ko exploiter ba animateur na banda kabu ya ba yoka na banda Brandon Avatar ba yoka na yebi ne ba exploitaka animateur donc parmi ba animateur ba grand animateur na mboka oyo na ngape na chaka Bercy na ndinga na sala ba ba seben na ngana yebi pena ba seben na bi loko msusu bonata na bi o pena Bercy so kotia le vitika fandia tarmaka yawa ngana simbi kakao donc ils appellent bombe donc eza ke donc c'est na mona ba Bill Clinton na mona ba tutu kaluji na cha mbala mo Bercy. Merci beaucoup. Na zo minute belete to tikali na moi 3 minutes mais na tout non no bozo traverser époque moko vraiment très difficile ba sponsor bazate vraiment kwa encadrer orchestre boye et c'est nga moi ba soutien na net ya ba sponsor na bito vivandeni na ba musicien na yo ndenge na minute ba sponsor nyonso tout ba benda na musique toza tokenda kobeta ba concert tozo kabola oyo ekotaka toza donc toumeli na kati ya makambo oyo 7 ans bo lelo tolela nango 7 ans na kati ya kopo na bango kande baza bodo 7 ans tant kutu toyebanaki te toza na bango ka toujours toza na bato bazali basoutenaka biso lokola ba Pascal Nyimbo le défenseur des opprimés ya Saranda ya donc na pesi bango ba mbote pa bazali basoutenaka biso tozana ba beda chou patron bogos bazali basoutenaka biso grand frère na Riki Sengele azali bato amite malamu bazali Gigi Palmi donc Kennedy Gigi Palmi donc on rappelle ngata zaki déjà na liste Gigi Palmi donc la Palmereux kaza basoutenaka biso
tozana ba Igo Zanga Aigle de Kawele bazali Dani Chandou les Chinois congolais bazali Seigneur de la Terre Ebiatak président Yves Soal bazali tozana ba Izedogo bazali architecte Jerry Tanse bazali tozana ba Poisson Casca Sereka bazali Gege Mogroso les designers aux États-Unis bazali bazali batika rabiso te tozo ali passa bambongo wana nyoso to vraiment mais robino mundi par rapport à ba conditions de vie bozo mener nazo kela yo ma bon bande kona biso je vous kende photo bozo na courage ya kozonga to vivre ndenge to vivaka boya ya solana non moni naibisi yo ken totika kolungola parce que pour visa kaka nde comme elixir vous comprenez visa comme elixir mutu ndena bota bona te awa mutu fozala humain mutu fozala yo fozala na fierté na yo vous comprenez et je dis ngana kenda na ambassade des États-Unis fona kino beta shomo bo na kesa shomo bo na ambassade des États-Unis na komi na ambassade des États-Unis mutu ana bekisa nga sali makamoko bo et tout oh on imaginer que nga ndé na zabo mais pas quand on a bandi na bimi sika pena na musique na bandi misa mwa mutu sika on vient na ambassade te ba bandi ko compliqué makamoko bo ebi ke na si bato na nga na sundoli na nga oh c'est quoi ça naza image je suis erré chez moi voilà vous comprenez immigration nini boye toi sécurité soko zonga bino boza sécurité soki na kozonga ça c'est quelque chose ça bon bano mike bozo pesa ba visa o bazo kende so ko tanga et tout bo asi soki ba kozonga mbala moko dona isa bato wana to kendana na bango wana kana baluka to baluka na bato nanga to zongi ba monanga un peu orgueilleux mais quand même devant Nzambe nanga na tel ça que noté na zamutu boko traiter nga te bo telemisanga na termina na ba milongo pour pesa nga visa na bino non ça nango je suis chez moi je vis bien de faut ko linga ko longo la bato no monde bo biso to vivre na ba galère parce que to lo ba ngo très bien que Congo na biso to mener vie à passi yango monde la boya ko pesa biso visa parce que to kemba to luka vision na biso ezala to ke poto moto vivre moi bien yo kasi bato bakanisaka bamonaka galère na kina bakenda pe poto ba galérer te baza na poto bazo galérer pe ka galère na kina poto pa komi galère awomona ku ndenga ozonga te po talaka kenda na imaginer que poto vous comprenez viens na ba réalité vous comprenez l'Europe ekotika la kaka Europe eza na avantage belé ezali mais biso pe awa soki to tongi to travailler au mona ngato na zali na Europe et le moka na remarquaki nyonso ekene na rapidité mituka ezokende na rapidité bato otambola na rapidité au mona ke bakota mutu culture moko bo pas de temps mort to kofanda te temps mais rapidité za la place misal ezali na biso déjà au mona attendez to ça l'Europe boy to ça l'émission boy to suis tembelé mais c'est yo ni mpeza mission moko ya bundele ko zwa tembelé mulaibo vous comprenez parce que les Europe mutu nyonso na batana mutu na makambu na ko sala faut qu'on dit makemboka na biso misal les ate yango tala ka kinwa de marche ne za ka tambola malembe po ane loko asala te vous comprenez donc moni to fandi boto beta masolo po temps ezali mais na poto ezaki temps ezate Charlot ok biso biso to adopter système wana ya ko adopter ndeni faut ba compagnie zonga toujours on cherche compagnie kufa siko to adopter ngo ka toujours mbila ezobota na nzita esali combien de temps babuka bakata ngo te ko polati aw même mutu so on appelle akati yango akasali pe mafuta mbila ateki donc eza na nganga cheki Charlot ne kokota ka état d'esprit soki mutu ami lukeli eloko ya kosala mutu fo lukaka eloko ya kosala bapere na biso kala bazalaki komona papa omona bo alukaka komona asimbi ata mwa kongo papa yo tanga banchiki me osimbi kongo ye moko amilukela obia leta nda kolukela so mutu pe yo pe fo bilukelaka eloko ya kosala oui mutu fo bilukela eloko ya kosala a liboso na nga omoni ntango yo ozokota napesa exemple par exemple ntango okota liboso na nga omoni ke mbula ebeti mikolo to esali lokola ebebisi bamakadamu wana etu
mais ba jeune à côté biso ba côté za ma campagne ba patron ba fandara moi ba jeune sou ba za rapeta msu moi galère et tout bon à cause ça initiative bon tout bon ça côté ba côté le pan cotisation tout mais ça quand ba business moto à vivre non tali sakaka ba biloko mo ba négligence biso za eloko ko ça les engati na ta soka muto eloko ko ça les engati eloko ko ça la ezala kaka soki luki ko ça la ka ekotirolar na zakana quoi na chauffeur nanga sango azalaka na sentinelle p donc au moins que neti ba père on a bien ça biso ka ba chaîne pour bango ba père ba père moi na kota na tanga itidera bango bien aluka ka ke loko sala patron na moni tapi on est comme moi mulili il fait ça savon na nikango comme neza ngo wana nde loko sala ngwa mais quand même azoluka kaka azo créer kaka eza nango ko so nango pe moi temps Vous comprenez, moi, papa kala, bazalaki ba papa kala, c'est que le qu'on a c'est très important. Ba papa kala, ba ta père na biso zaki colonel. Mon père na biso lukaka eloko au sala. Nanda ko mona simba ta kongo santi ba tout. Bukata banini donc lukaka eloko au sala. Mais biso ba jeune lelo, ezaka to zela. To fandi to zela. Ce n'est pas bien, on moni makambo ebele, komi ko koma lixir makambo ebele, komi ko koma ndenge zo komi la lelo ne to za boye. Vous comprenez? Donc mona fandi ayebi genera akonika opeka kotenga na lekaka mona wana matolo apona suko mona otike pete quand même aluki lo sala a participer ayaki ki chauffeur asape musala mususu sainin evimbisele Nicolas so centenaire zu contre-temps au mona nga mona mano eza raisonnement congolais mundela ko raisonner biloko lo belete mundela tonga mboka na ye ndenge oyo atonga ndenge na expliquer na ndenge rapidité wana pas de temps mort poto poko poto et comment poto ka boité fandi la mke komi poto po ba travailler qui se concentra qui mbongo ya mboka esa la misala ya mboka mais abiso awa merci beaucoup Sir Poli Lumumba Adel Djoko Bagou danger vieux Luzo Mbata botika ko détourner ba mbongo ya l'état et comme ba mbongo na bino personnel ya kosombela ba makangu bandaku mbongo ya l'état botika et construire mboka na biso parce que l'état na biso si to bae bino mona mutu moko azana 200 immeubles mboka ezotonga matembo ke komi mabulu yo kanga ken pona ni mata ndena za na orchestre boye baebi ke ndeza boye bon na standing à vie nga quand même na patron vie évolue mambo belé mais ndena boye songa mona ebi ke bango bata bazoba no sani o mona na escroquer bango ti baebi contraté batu na raté ba mona ka tobetaka ba concert mais la bango pete mais quelques baza moi maël na flash il est intelligent na bazali baza quand même moi ba intelligent bazali o bazali ba dit que non ba production ne goza ba combien to veut déjà combien to koti combien ba futi biso combien so moni ba umela ba fandi boye po ba yebi ki quand même to se pelata na moi muke to zoka mboka soki ba dirigeant na bino ba moni bino moko boza maël était bokenda classe était pour classe ata classe ba brique o ta ba père na biso ba betile so maso papa nanga akufi asi akomati docteur vous comprenez atanga beti so bango batanga ba classe ya kufana ba brique malgré tout ça la classe mutu tout so lingo tanga classe pona na mona ka soko lingi atoza pauvre o tanga no ka classe siko soki mboka o ba police ba monike no bino bolingo tanga classe te bino bolinga boza bino tu ba star bino tu boko maka ba journaliste bino tu boko maka ka bato ba film bino tu boko ma boko ba koya ba comprendre ba so comprendre bango ba lingi o biso comprendre o to sani tu escroquer bango okay, donc voilà donc cérémonie ba escroquera biso ba oli biso mbongo na ba politicien po biso moko bazoba OK merci Koko Arafat Angel Mouswaili Makizembe totikelo miko oyembela biso nzemba bazoba poto clôturer ah oui kitoko to beta babenga biso bazoba poto ebi kokoma te
babengaka biso bazoba po tokenda université te tokenda université te po baboti basangaka makokio tokenda université te po bapara bakufaka tozalaka bana biso wana bazoba biso wana bazoba biso wana na musala maboko tozotonga biso wana bazoba basi na bango mayele bakoma basi na biso bazoba mibali na bango mayele bakoma mibali na biso bazoba biso wana bazoba biso wana bazoba baza na badiplome ebele bango wana batondi na bacoin baza na badiplome ebele bango wana batondi na beglise losambo ebele koyede ebele lolendo ebele ebele biso wana basoba biso wana sagada yo Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Jideli Mokonzi. This is London. This is London City.